cadeau venu du ciel. Sois béni. Amen. Joyeux anniversaire, mon champion. 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 Regardez là-bas. Champion. Happy family. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezalinga yo bino balobi la gardien du temple el professeur et Vielengi bandeko babolingo quelques semaines passées j'étais les passages dans réseau na Facebook quand la page na mon poste moko batie photo ya famille ya frère na biso. Comment quoi ça va frère Guélin? Comment les anciens frère Guélin? Bato bakomi balobi batuni ce frère bakomi le colo poste frère beta makolendeni. Bon, nabi ki eza question moko bato beba osepela na mote hein. Et bato be musu ba omona ngo méchant, musu ba omona ngo manque de respect, musu ba retrouver ngo curiosité mutu meme ndeko tuna mutuna wana. Mabe peut-être pas pour ça en public, mais ma BPT parce que mutu nango e opesa pe biyano na bato ebele pe kosunga bato ebele pour na frère kaka te. Pourquoi naye koloba likambo yango peut-être mutu mosu amona ngo kaka no ezanga ntina moto akolanda ntina suka nda comprendre.
mbali bosona ke mbango parce que na mambo bela koloba na absence ça des vidéos te mbali bosona landa témoignage de frère na biso comment les okimanga ye na bengi na ngila comment ne wana comment ne kiminga frère je sais pas d'inviter ce comment ne wana mais on dirait ça y a monté na bosani mais il a problème te et pour nous bosala boyoka bosala un problème problème quand vous avez un combat moto mais soit non soit j'ai monté petit vidéo ici là non se rappeler bon tout bien grave frère Guilain comment on est en haut je sais plus balbosona à moi m'a dit balbosona le témoignage naï dans tout cas Zambé que le Seigneur me pardonne bon assis na Seigneur non pardon en fait à bout de temps malheureusement moi na nyonso et abanyongoluma abanyotelema abanyosa ba premier pas entre 10 na 12 mois na katikati wana abima likwanza na lokolo neti mwa mbuma neti mwa bouton neti mwa bibon kotoboka na yango nde moto esalaki emema eti na baeta major likuma koleko molemba asali bafièvre puis après bref papa baza commerçant mbongo esila papa noki na kini bakongo mbongo esila pour un traitement à mwana esali ke batambola ya banda kwa ndenge na ndenge tina banda bangana parce que papa bazai ba bon il croyait en Dieu mais et voilà bando ko lobu ko mwana bango ti conclusion solution mwana na te ba observante mwana ki simbi bobo gai bam so bete mwana so ni boka ngelangi na ndako na chambre mais ya malamu ezaki ba parane balingaka et malgré tanai ando fanda ate ando la kati à un certain âge et ba ko sunga ba traitement kaka akoma ko fanda et on s'avérait que ndeko et abana ko yimba mingi kulinga banzembo mingi ko yimba na ko yimba ne wana vwana yo mo charmé ezo simba mitema et du coup ba mo bingisi na ba église mo yimba azolendisa bato na ba ko yimba et c'est comme ça que le Seigneur l'utilisait dès les bas âges. Navandinière, j'ai observé Nathalie. Nzambe pe nzambo mabe. So monugo obikisete. Falo bo manokai wanangai. Wananga. Nzambe so monugo obikisete. Falo bo manokai. Siko utilité des années na mokili. De ya yemba ne ka ba bi ka ba yo ka bien. De yo zo utiliser kaka mais tala etanae. Parce que sans magoda et vie à la tinate bilengezate. Pourquoi j'ai dit ça? Certainement le bon non mais bakoko babala pe oui. Son taliba membre inférieur il est différent par rapport aux autres. Et moi, tant on a observé, j'ai conclu que c'est que awa ça ne fonctionne pas. En bas rien ne marche. Il y a rien en fait en bas là-bas. Bandego quelques temps après na yo frère abali. Abali he. Nanene. Nakipai penzate. Tant avec un boti. Et na banga nzambe. Na binzambe limbisanga. Pour dire quoi? On a fait un message à deux personnes. On a fait un message à Ali. Non. On a si bien dit. Au fait, les frères, malgré son état, il est le pilier de sa famille. Autobing en lingala, les conduits à famille. Ouais. Il me doit charge, topé soin et bandigonai. Et ma parent naï. Nzamba pambolier, nanzela voix naï. Malgré son handicap, avoir Jacques Navapoto, à inviter, à Binsaka, son invitation, et que Dieu qui peut faire ça. Bible de la poussière et tire les pauvres. On appelle ça message dans mon coin. Peu importe fort, mais na yo. Na façon batomo qui va monter la route, va remonter l'eau. On a tina na mission Nzambe. Nzamba va valoriser. Nzamba capable. Malgré qu'on fingo bat fingo, malgré faiblesse na yo, ah on a mis sur bateau. Après ce mois-ci, tu peux mon bal à Rolingo malgré ton état. Et comment il s'appelle? Bon, mon liba qui en popo. Oh, il y a Nigérien va savoir va filmer.
Moussou na Hollanda, baza benga banani. En fait, ils sont dans le business, parce que à part dans Hollywood. Moussou na lani o mon mukolo na témoignage na lobby banobenga bango ba smooth petit souris mutu nzamba kelo benga petit souris kapo na taille na bango na classe mais à lobby lelo o bato banobenga biso ba mpuku toma opesa ba misala aipe na olelela yo ana musala to pesi musala ofute mbongo. Fais très attention, yo mutu minimiser abatu. Hein? Yo mutu déconsidérer abatu. Yo mutu calculer abatu parce que vous a élevé. Vie baskilaka. Avant na yawana. Na encourager mutu moko oyo. Peut-être vous avez faiblesse moko. Taille. Vous avez une mabe. Et selon bato mokili. Na mabe wana nzamba capable ya opeso mwasi. Topé mobala olinga yo. Surtout ici frère Patrice 30 à 35 ans passés en arrière. Non olinga nga été. Et belé ba ozo été. Mais t'as la beauté à Esther alinga yi. De ce qui veut dire, peu importe formo ba omonelo. Yana mutu mso omono na lisu msusu. Parce que nzambe nde mutu. Asala mambwana. Mais les lots, soit une fois partir sur le bien, la deuxième fois, mon robala, à ozo ba chéri, misusu ta misusu, na hôtel matin, ya osaranate. Pour aller à comment un bon, à benda beauté, taban à beauté mon master, bon, on va la fois partir. Il a des beaux garçons, très beaux. Tant moi, bah, très beau, bah, la fois partir. C'est ça, Dieu. Et. Yeah. Peu importe forme na yo, taille na yo, malformation, nini, nyoso watu bakoloba. L'homme le plus vilain du monde, na Zimbabwe, bato bele ba yebi, ba émission eza na YouTube. Ana mwasi kitoko, abota bana kitoko. Ana forme mystique, mouton on dirait Elima. Mana mwasi lingeki. C'est ça Dieu. Bon minimiser abatote, bon dénigrer abatote. Vous déconsidérez abatote, vous toquez la bateau en Zambie. Et à mon moko azal binos. Il m'est arrivé une fois de faire la prière en Zambie. Ça l'a grâce à son bala olingue. Mon balminisme est ma kassiwana. Bien te. Abala mobali ya bel homme. Bondi mate. La famille, n'a pas chité en disant ceci. N'a pas de rolobe, yaya, ko dénigrera moutoute. Hein? Yo bazo minimiser. N'a pas de nanouana. Bon, on compte na deuxième pas. Non, mais on spécialiste. Non, conseil n'a pas tout mis balé. Yo, à cause peut-être il y a faiblesse. Moi, zanango et au mon année que esili. Yo wa utilité dans la société, hein? Vie est bon ma sauté topé parce que tant à bien te to potanga te to posa mon coussé to posa ma bé to posa boye oza boye nzamba tala biloko wana te soit le bien pambolo atombolo apeso valeur à valoriser à osalam bato bolinga classe c'était ça raison te hein classe c'est en retardé allez apprendre OK. Voilà, allez étudier. Et on les a non exquisité. Mais il vous appelle moi au bureau tant que bolé ni kayo. Tant Kabila comme président, batubile ba ina vérité té. Il ne savait pas écrire ni parler. Ma comme président, naïta wana. Allez-y comprendre. C'est un mystère que Dieu qui peut faire ça. Bien que plus tard il a appris. Là, il parle bien, il s'exprime bien, il sait écrire. Ayeko liamo na kitata, niki bumpaka. N'a beaucoup dit. Nous voulons la vérité, ils insultent. C'est ça la vérité. Ah, c'est ça la vérité. Nzambe. Parce que toute autorité vient de Dieu. Oui, Azala président c'est Dieu. Mouta commissaire de Bisikarana. Et toi, on a noté. Nazala vrai. Et Nazala vrai. Nazala vrai. Au fait, c'est ça.
nzambe ntango mosusu moto alingaki okuta na video ena bato ebele baluka bamiboma à cause de faiblesse moko bato barepeta yango na matoi na hier nyonso eya na mwana moko ya mobali bomoni bato bazala bateya baemoro na epete babenga bango banani toyebi bato wana na baforma bato bele bakoyeba lisolo plus ou moins 5 ans passé video na ekenda viral ekotisela ba million baparani bazali d'accord te basilika mwana ya na uti classe ya na ndako lobi bapese mbeli amiboma mwana moke moins de 12 ans je crois dans de plus ou moins 11 ans elo moi bon amiboma nini les gens bato basemokaka na taille na ye bato basemokaka na ye na classe mwana leli baparani bakoki te basiliki bakene école non seulement ça basali vidéo batie na réseaux sociaux botika kosemokaka surtout na bana botika ko discriminaka tala mwana alinga miboma bandiko vidéo ane ekota YouTube esala ba millions ba vues. Vous savez ce qui s'est passé? Mwana ana kutana na ba star ya minene ya monde na États-Unis partout boy ba gagner combien famille comme riche et bongi mbala moko bazo ba millions likolo eloko wana siko so abota makana taille normale eloko la mutu nyonso mobali nyonso tam so ngaza ata na 1000 livres na compte c'était anga vivre vie lokola vie simple to pe normal neti mutu nyonso akenda musala ya normal à 8500 na mois futi facture futi ndako aller bon esili to pas économiser 50 livres mais taille wana o ba passer ki ba se moquer namo na nzela namo nzamba pese ba millions ya on bomoni bible zoloba nzamba se manifestera na faiblesse ya mutu. Toi qui es faible tu as son de ma voix bat ba se mokaka na yo ba se kaka yo à cause de faiblesse moko oyo zanango malformation taille elobeli je sais pas oh nini ba se kaka mona na yo bota ta bota ki zengi bo komisa nzambe komisa nzambe cha ekali boso lakisa yango nzambe tala ba osekanga parce que na abwe to pe ba oseka mwana ngamenga na ebike na faiblesse aussi manifestaka bo ebi lisolo ba 4 libre nzambe se manifesta na faiblesse ba bikisa mokili yo oyo olembi nzoto oza découragé parce que komisa nzambe nzamba ebi lo ni na osala na faiblesse wana enfin qu'à tirer gloire. Le frère aujourd'hui, il est affamé. Tant que l'homme qui est mobimba, béni saraye, t'as beau tu m'en as été quoi, un beau garçon. T'as moi si n'a été quoi. Yo mon là, mais ana mutolinga kaye. Ça suffit pour lui. C'est ça. Et il ne manque pas. Dans la voie, on va pambola bateau. Il va pambola un retour. C'est ça. Et dans le bateau va se karabatou. Bato va se mokara na bato. Ta la vie e baskilaka. Mon vie e baskilaka. Ko kanisa te oza lelo e encore oza lobi. Ba o bazalaka lelo bazate. Ba o bazala lelo lobi ba ozala te. Ba o ba ozala lobi lelo bazate. C'est comme ça. Et quelques jours, quelques semaines passées, na mon ba publié photo ya général Moko qui va se dépouiller. Namoni les qui a fatigué béton à moi aussi. Na page na e a se moqué na général wana. Mama, mande silaka. Bande kuna bana mobutu bana bomwe parce que miso bakufa. Yo anti lelo ba ogangela mutu na balabala parce que za mwana mobutu to ne to neve to niese to cousine to nani. Parce que tant na ba mwesi les cas mais tant bazalaka oui bakokaki ya oziezi la lobby ondimate bezolo ba pour tout ce qui vit à de l'espérance tant que oyo muto yo banda koseka ana pema na bomo oyebite lobby tant je pas comme président na place ya na yo bato bele ba eloko te Saddam Hussein azapi boka basangwa Saddam non ninga malmena bato basala batapas basada miseli batambola pena ba cortège
hein batuti yo pe okufi oke zéro moto akotuna aza te moto akokanga aza te nalanda témoignage ya mama okalenga mwana Zaire kalanga ntango bayokisa ngo afdel ezoya ye akendaki aluka babomba ye so mpe epai ya kombo kiminga moto ngo azali so mokonzi nini pendant bavanda ye na kati bazosolola bapesa ye mot d'ordre moto wana droit kokota te Saddam aya ntango bagarde wana bapekisi ye kokota abimisa monduka beta bango masasi bazala 2 ou 3 balala na se na kati kuta lobi mama kalanga lobi masube bima ngai ti moko ya ba proche ka ya ba mutu wana de na kati kuna tanga yoki bongo bimi libanda ndayo calmer c'est mon fils calme-toi Saddam azapi lelo Saddam azapi abeta bat masasi na kunda avant même Karakufa qu'est-ce qu'il était devenu bino bose karabatu bino bose mo karanabatu bino obonio kola rabatu parce que oza mwana ya parce que bwana mbongo parce que oza soki nini soki nani soki nini faites très attention vie baskila kalobi ezaka ya nzambe ah oui okutanaka un jour obongola motema changer langage au comprendre que non mukolo mokili ya nzambe et vie est l'autre côté c'est ça yaya koseka muntu te oyebi te o nini nzambe akosala na nzela na ye to mpe na vie na ye to mpe lobi na ye konyokola motu te parce que oza na possession faible ya force yo mpe oyo bazomonisa mpasi to bazoseka bazominimize bazotiola parce que oza na faiblesse moko songolo yaya komona mpasi te nzambe azali des fois Dieu permet ba réalité mosusu oyo na miso ya bato ekozala mabe car po attirer gloire mpe po apambola bato ebele yango moni bible ezoloba toute chose concourt n'importe quoi toute chose ata ya mabe na nzela nango nzambe alekaka po apambola mutu po asala mutu bolamu. C'était ça mon petit message et que le Seigneur vous bénisse. Na teyama na teyama et na continuer au teyama parce que mokili suki nante et malgré mes erreurs étant qu'humain ceux za na biloko nga na kosa te nga eza ko se moquer na mutu na se moka na batu te na se ka batu te c'est ka mutu te c'est ça et na nyola abe batu te na mikumi sa répéter na mimona répéter parce que lobi eza nzambe bible lobi il fait grâce aux humbles à sani à réduire ba orgueil madame na mikitse ponza matombola nengai Cadeau béni du ciel, sois béni Amen. Soyez d'anniversaire, mon champion. Regardez là, champion. Happy family.
Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent en son honneur. Ils ont reçu d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire.
Jésus, notre roi. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.